Capage TV. Capage TV. Vie eza pete meza kakeza école moko folle ka qui que vous soyez ndenge nzote salama. Vraiment. Comment yo botami yo tambola sa nguluma? Comment na vie ozolula bomengo sa ole kanzela o eplexela ka batu nyonso? Comment bino nyonso bokanyi maboko bofandi bopesi misu na batu babonga boboyi koyeba ko tuna nzelo bango balekelela. Kala bala sabino bozola wapi? Mutu aza oye aza. Mutu aza oye akanisa kazala. Si. Okoza na zéro osali makama minene. Lelo batu bakena ba mboka minene na ba poto esimbi même na bangola. Déjà partir awa kisase yina eza te kazanga ki famille ya bien. Na yina kisase ba tout un quoi emate simbate. Oui. Eme kuta libaya fait rouper. Tant makena payer 30 bino bomoni mabe mele kwa boucho kutena ema efeka ekangama. Comment ça na mboka pembe na komi kotinda pe komi bien par rapport ndenga zala kaza eno musa kutuna grade kitoko mezala kite. Ya omoni mingi bakenda ba poto makolo famille te. Akenda kindi kenda koma. Objectif a monter section na longwe mboko te na omona clarté. Bana Istanbul, bana Afrique, bana Amérique, bana Asie, babi boutique ezaka moko, boutique de luxe. Ozo light sa batutu na Istanbul, Afrique mobimba, Europe mobimba, babi boutique ezaka moko, boutique de luxe. Boutique Eza Kakamoko, boutique Delix. Boye Bele, Istanbul, Turquie. Merci beaucoup. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Beauté et Rude Beauté. C'est très normal et d'ailleurs Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé en pakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento mutu akoso te babiso otapembe avant batala na lelobano ota biso na misisa donc zéro kento oyo omonake batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te oka botela Rude Beauté ana baproduit malamu mpona kokosola bino oyo ezona mpona bakento surtout nazobeta sete botala arnama bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misati nanga ya kosolana likolo na tingani kaka na Rude Beauté Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris,
de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Dans les cieux, les anges t'adorent Yahweh, les anges t'acclament Yahweh. Dans les mondes jetés, je ne savais pas la vie, et ton Jésus, je t'ai enfermé. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Mayembeli Masia, Akumama, oh, Mapamboli Onzambe, Akumama, oh, Mayembeli Masia, Akumama, Ozanzambe na bomori papa na ngoko site. Mama ye, Yahweh kumama. oh, kumama ye, Mama ye, Yahweh kumama. Tokomata, 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 tokomata. Kuna na lolai, kuna na lolai. Tokobina ye, longo na Yesu we, azali malamu we. Oinanga na lona yo na banzela nanga, yo sanza mboza bobo ye. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama kapashi. Yo poza. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nanda kuna yo. Na ba petit colis. Ba eko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonique na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bakeko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine,
91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapach, aurait des os, frappe na le, frappe na retour. Bienvenue dans Kapach Télévision et Sengonanga Ezali, Ndenge Bozo s'abonner, Ndenge Bozo partager, Ndenge Bozo réclamer, Pasteur John Lité à péter. En tout cas, merci Nabato Nyo sur vraiment Bazo Tinda. Vraiment en plus na ba pour pasteur à se déplacer à aya na ba plateau na biso tokoki ko seka tokoki ko sepela tokoki ko ka motivation zo kende bien mais au pesa ra mosali na nzambe nini o aya ka chaque jour na Kapach Télévision pour azala motiver et puis il faut yemo ka saranga mama Kapach en tout cas chaîne na yo ezo pambolanga walanga na ozana sengo en tout cas bo s'abonner massivement bo aimer bo partager l'émission na biso bo motivera pasteur John pour azala toujours na courage en bonne santé parce que abela ayoka bien carburant to senga binoté mais bino mo to bozo kanisa ke muto se déplacer kayaka po azala quand même motivateur ya biso soki olembi to za na problème et ça peut bientôt encouragera bango ndenge ya José Mulumba le Bogar de Birmingham azo petit ba matériel ndenge moko pe na papa Dior azo motiver ndenge moko pe na ye moko William anona papa na 14 enfants atika rabisoté partenaire privé personnel kasi boutique par côté kate ba bi robe oyo soko lingola ta boyo za la bien au présenter ba émission bien au kende ba conférence bien aux à la grande dame le rôle ba maman Martine Bouka na parlement ba lui adresse César moko et pas kasi boutique okolata kitoko donc sans problème ba binyo cezali ba chaussures bilamba tout kasi en tout cas merci na yo place azali robe comment qui peut kokinga bien merci na Jonathan yem tailleur à des temps à autre côté bilamba en tout cas merci tout ça na pasteur John pasta boni bien Kapach pasta wa mtabolingo c'est vrai bonne santé kuna basimbarati yebi oboka ma blandine na stati ya solo c'est vrai en tout cas bonne santé mais kuna basimbarati base yebi kadendo ba chaque fois batu mingi Kapach bebi tina mbotete si ebele encore sauter mbote za abréviation moko mbote kako to mona bonjour na bonsoir ezam maman na lipamboli et pa nzambe sakutukuta na bato ta basali wa puite tika boy papa mbote kaka je bisayo OK modèle ko yambela mbote soko yambeli mbote na ndenga lichio pesi nzambe fotike na bienté OK donc très bien mbote kako mona mbote linga lo ba mbote ya vivacité o mutu tonga kiabi kinti Kapach bien mbote na yo te zangi mbongo vibration ko pesa mbote bat bamone na courage ka yimbi biso mbote moko ya bien tout monde en forme makamuse ngeze ya mabe ebongo mi bien ko penge simba tina pour bimisi ne fiski pour mutu to ke na image na Kapach bien OK makamuna zolo bo soko landi positif ya makamuna yo moko ndo cha makambo etele ma place ba uzo ba professeur ke uti wapi nanyo professeur na ezo simba ti atika epembele ke no ndimela professeur za yo c'est ça foye baka biyoka toana mukili moko yo yebi kokoma lelo tamsu yanganité kondima na yo kaka te bamona na porte église te donc mi pesa confiance que yo kolo yo tambusa yo poza OK oza OK kanzela oto kanisa oyeza oyebimelinga ona ndima si ona boya na kuta na ngote soko zo kende sika atozana idée ya mabete quel que soit ukuta mutu wana te ukuta na mutu moko bakopesa mbongo na nzela sokuta na mutu ke dokuta nae nzela mpe bien na kuta na ndeko na ngati mena nyona sauver na nzela ebele positif a motema efungeli ba porte fond tumya kuta na nzela papa mbolo amen maketo okantsela ki senda sungiyo OK nazo pesa ba périmètre soko ndimi mbote na lichio sangoni bien mbote wendenge ni mbote moko ndire oche mawa ekomela bato pe bebe selo nzela so yokinga basiko fungola yo makamba mike yango mo ina esaka Kapach ngai na tongo so na fana lamuka nzela na ngai yebana po eza calcula muto eza nanga ekolongwa ngam kono kotika mukili si tant que naza na yebi ke nzela nanga na kolamukela ABC comme habitude en point nzela lipengo yango wana mais afana bima na tongo na tuna na ngana santé to zande ndengeni on a raison ko papa conseil vérifier la santé ko la caméra fi bana tongo faut ba vérifier sans eza wapi mafuta wi moteur avoka capot de marocain conseil ko ça concentration yo moko bongo OK so ki boko prendre santé bien quelque ça ba na suka
akobomba yo po ata bato bamoni yo na difficulté baseki capable ko atteindre objectif na selo âge. Amen. Okokoma mama na mpaka selo âge ndenge nzamba tinda me bomengo malunga to monyo na maboko te. OK. Mais okomi si na tala kaka muta matabisi. Ne bandeli bandaki ngasa ni 10 ans ceux qui peuvent consommer trajet très bien ça na souci bon apesa ticket. Jamais. À consommer trajet malam. Schéma. Kebo ko bima o gagner tout. Boyoka na santé te na suka kozabi sengo sko santé bomba yo a trahir yo. Ba komemelo makambo bibili. Omoni nzoka nde yo moko. Tango za na souci ko luke simba opesa ki santé mu Congo. Era zo tuno na sande ni alumbanga kuna. Ero komi na pose sko santé ya po bomengo yo se simbi yo santé sko a trahir yo. Ko metenga 44 pe na komi so suka te kitana nzela. Pineto boki. Et peut-être ça comprendre. Yango papa. On peut se périmètre. Vrai schéma. Na oyo biso calcul complet base retourner. Ta la ba disqualification to kuta na mona banzela ko luka. Oh le petit positif pour sangane pesi komi bagarre. Ba to kanza ko bonga so ke mateto zongi makolo chola minde quand tu BBC. Jamais. Au taille journée. OK. Un joueur pas comme na performance na terrain betan na timiti mobimba fa banda na mbangwa minyama ya mabibi. Premier entraînement na kokate tipo matete musika frein. Deuxième entraînement, troisième comme ma quartier 1. Cinquième entraînement kingasha na suka. Performance iti sele. Tant que na terrain ko muki. Alemba tete suka match ba capage. Kemba tant que na performance. Ya lemba te 12 ans. Yep 12 ans. Beta calcul siko. Musu sana na 4 ans. Yo. Oui moi couteau. Non ba no makama mike. Vraiment. C'est là que nous comme un objectif capable tout le monde va téléma te betel bango maboko. Sika. Abetelo mikumba sima mukongo bomba ba difficulté na ba nzela leka po betelo ngana mbote. Siba choeke kona na mboka. Yo ebi. O statia. O stati. Obi melenga lumumba. Oh ata musa papa mbe na mbongo. O ba chenga na enka. Na ko sote. Yango papa. Kapash ko benga mutu ingénieur. Journaliste kingan ezaka pete po kombe bimisi kombo wana kalikila ko banda ba démarche ko bimalelo journaliste pema yo yebi o ba ebite bakatela ngo corne ba ko critiquer ya nyoko mapa pamba o na pamba no kongola nyonso le soko leki bazo commander ni bazaka ndenge mo ya leki ba bango nete so comprendre de schéma calcul on monitor la président va base retourner mikoto zongi na schéma o mfutema toke pembeni. Oui, ça enseignement batamukili. Comment na côté yo lola mingi parce que ndate za promesse mais tozana na ozoko katena tiko aw. C'est ça papa. To bandawa. Soko ki implice na quartier, l'école aux en facilité ko telema pour le badé, ou ba ko to betelo maboko. Les premiers de la classe. Yeyo. Ozaka biso ba les chèques oté. Kaito simba ka to comme na porte école. Et des fois ça ki ninyo yebsanga oyeba. La kisanga papier no. Maman, bina ku faka na l'air intero. Na comme mécanicien biki na problème maboko ko biki tondi mai mécanicien école ko beb sera bilan mana na to ça yango intérêt le kikaka bo ça fait une okina ko biki ngana na iba le problème de la classe na botelier na yebisi yo vie eza bagara calcul faut ko yango moni ko kola ya bana tangu to peksa bango na bitumba ba bagara ba shit et contribuer à nyonso so pe ko kamana kola za la mire na vie si ba kede bobeta babali soto beta bamaya kala o sukana maya salite ba tout e kongola ma po bimalelo okoka mobimba nazo peso ba périmètre yango papa vie eza pete meza kakeza na école moko fole ka tike vous soyez ndenge nzote salama vraiment comment yo botami otambola sa nguluma ba bengano na famille oyebi wana cho nzo na makama miki aso zo comprendre nga soko zongi ko comprendre chemin na opesa comment na vie ozolula bomengo sa ole kanzela o eplexela ka batu nyonso. Comment bien nous sommes calmes, mais bon, fandi bo pessimiste na batu babonga bo boy koyeba ko tuna nzelo bango balekelela. Car ba la sabino bozola wapi. So bandika ke nzela na zesa bo te, alinga ko lo ba secret na ye te. Mais na to sona lo bani. Bino batu bozwa. Bo mona bosuki ça. Quand ndena ba nkwana ko batu ba nanga pasa makambo lo binga bi oui. Bo tika ko favoriser ba goy. Ebele. Nazo zongela. Donc il va appeler Beli. Papelo ko ngabi oui. On a biso mona nga fole no libo pianga raison. Na pia raison. Merci. Mukili eza biso nyonso. Mutu moko a fraudé agité. Biso so tendinge to ya. Na pesa calcul o bongo bongate eza droit à vie. Siko foko yeba périmètre ya calcul à côté oyela.
Ninyo komi nango na demi-finale la vieux yo kasoni ti lelo kanga maboko lokola muto abela makola ko kakotambola te. C'est ça papa. Na kota onyongo ya makisa motif. C'est ça. Kapage eloko zo kamusanga. Na zo tambola kisengo mabangiso makoma lokola bakoka. Mama na munisu ka koka. Ba jeune garçon na quartier bakoka. Ba fille na quartier bakoka. Nana kotambola bokomi ko senga na place bakoka basenga. Eh papa. Kapage eloko tikalinga na. Surtout na Kishasa. Ya bisi yo makambo baby. O sala makabi ya 3 tijo ba monike ko matate ozu ba camarade. Na soko sanga ke de pesa ngati ticket. Ebele. Ndeko nanga. Na lo ba makambo so comprendre nga. Yango moni batu wana batikali na kotonga batu. Ya ko saka na te. Yo sera mabe. Et puis on remarquer na suka. Ba ko ba moni kapage. To kola na ba so batangi ba moni surtout ba maman de baba. Mwana na zaka mwana mona zo ba zaka na pa bokola kana bango. Yes ko kwa le kapia ka so ka te ko ngolo camarade luku. Ya lokuta. Ebele. Botanga na wat na gardien. Et kola gardien zaka na souvenir na gardien. O to tanga no na. Lokolo yebana pona muni muto yebana atali kamba kanda ndi makama muteke ya wananga na so tozena yo boni bien OK et puis le beni moko somona zo solo na yo kaka poso bimisa ticket avant tango ba démarche ko tazo kende kuté tali yo te to ba document kuti na kinde boy na zo kende boy yana na moni fona songa boy mama to boy te ko sungiza na zo ba chaque fois ko sunga wana eza boboto meza ya bolingo te oto zo pesa kabino. C'est ça. Maman nazo makambo pa. Ozolo ba papa. So zo comprendre nga très bien. Botika ko pesa ka batu peine ya makambo comme si bino boza di banda mukili biso ne tozana mukili. C'est ça. Comment ozana Kisasa ozana RDC mboka mikakata no difficulté yebi ozo kota na engagement oya kilo mosala ke loko te potale la kabatu. Ebele baza bongo. Nazo no makamba mike. Ba salaire na bango na banzoto abatu. Et puis monsieur bazaboy soka ki ko langwa na buzoba wana mbongo na ye so comme il a reconnu ça la vie à l'hôpital to alia atonda mbongo scope ya bato excuse na ça problème zoli ke nanga yaya faut que nanga moi $20 obonde ba sopani na nzela mikolo yango na soba misiku so tuna yo na mona ka kwiti siko oya yonde ya kolangwa ya baninga ndia kozwa pour que nous mais finalement eloko to lo tala boyo kanga kapash papa na kota ki na système matéria oyo ya botiana no prière pembeni to za déjà batana sango to za na nzambe botiana nzoto na activité ko bimisa 100 francs pour le bien peso kilo na vie ba monenga loko aventurier li bome escroc comme le lo na zo biso vrai ba te belé presque temps de l'église maté bando comme on azolanda si par contre donc combien parce que l'image fort ayoko nan très bien ba on ko tolo bina yo presque partout ngara ko mafana téléphone yo kana tolia pe parce que biloko zolo ba c'est dit comment ngana ko mema yo mondimi na système ya ko prier mingi sans pour autant ozala na moyen ya ko lukela mo ko lipa c'est ça to ko mo na milimo mabe na nzoto poso ko ozana ngoto ko kumela ngabo na pasteur no charge pasa on a prié ki trop mena kinanda ko na kite le bego za ndengeni c'est ça ndengeni yango na ndengeni mabonza opia kate pasteur aliaka na konta mabonza parce que zo mona ko ni dans le vide dans quatre église dans l'église est bébé maman bazawana ko pèse offrande à dollar T sous que glisse pour le 6 le réunion bonjour bonsoir papa na ngina kende na ngina kende kaka na mona kaboy una pe mwana maladi musiso mwana chaki okutu na ndoto donc nazona makambo par amour c'est ça boko mise église en nzambe le quoi si na ebité tala na bato ba priaka te ba komi na avantage que le bato ba sambela ebele comment ba koza influence ko landa bino soki boza un exemple moko ya tina te c'est ça botondi na ba prière botondi na ba alléluia botondi na ba prophétie obeta libaku Jésus omona likango bo comprendre na yo ata mona accident o zaki red ba vertisaki ngai likambo etali yo te bokuti kokuta yo ba vertisaki yo so ba vertisaki na likambu nini. Comment ne makamusu bazo avertir yo mena kendo lukali pa yo moko zo ko avertir te c'est ça le problème yo moko ko avertir yo moko nana ni avertir N'était pas comprendre. Yango moko avertir yo yango moni ba courager ba memanga mbona vie wala biso capable so ba courager aux allez charge quartier tout ko kota baye ba hotel ou créer bagarre sans motif ya osara te lukela musala e mama ene ko ya sans motif nyoso mama nango zone oluka boyité na je bisayo na so kango o remarquer tu pas mo sel kaka tanti nanga excuse
est-ce que donc on soit tellement maïti qualité mais il y a bilamba ta repasser ça exact na sala maman ndongo so sali nyama obamunda tanga pesa na dongole la pondo po habiter na kati okuta ça sani na zolo banu na memelo mona na mozo ça ba charge belé moi non ande soko komika ko aux officiers ko lo fungwama esili bakota mabe papa soko yebite soko la bayeni tiko appuyer pour balingi bayende ko zwa bayenda oki mambangu bayeko telo ba poto na makolo ya buti mbangu no elemba na soko sanitabe posa bitabe kutu ko kifo ko telimo sana mo avant tala kaka na kursa mbangu so ba telo ba poto penda na ba buti kilo andenge ni pombangu nele elemba biso vrai papa o bien solo numéro 1 batu basala ngona no batu famille capable so za souple famille na biko ina famille na hote na biko zala kabida bieda ya loyengete papa bon ça singa na ça bezo yo kana bien ko zala bieda ya loyengete et delikambo eza précis amen tika ba sentiment sanga mutu na makolo po ba betelo maboko ona sima mukongolo bi bakotonga yo ya ko sakana te papa bana o bien nyama lidesu abota makana lidesu yango na zo peso ba conseil yango pona fufu toza famille bola ndenge bolingi si na kocha fufu pona boyi nzala fièvre na kobimisa na boyi maladie mais pona makambo etali bagara challenge ko bimisela yo moko yo moko merci yango papa yaka na plainte on a monesa na capacité ya denga na pesa 1 comme ça ce que si plainte orolongola na mutute ato wanga na miso bato baka tina zwaka D1 zaka yanga ba pesa na mutute ato wanga na miso bato bo mena mutema conscience ne ba funda yo makasi ke na peso 10 poids 100 poids 200 poids tangu lodo ko la manka oye na zate na peso yote yaya babe na mona tangu ko leka to comparer me ye boye bangu kuna ndenge nini oro ba kete apesa nga mingi me na boya ka ko luka selonga na chaka na viva me abaka yana bisona amutema mabe alingaka ko salisa batu misusu batu ebele bazolando libanda bazolando na intérieur ko chinote bayi ba mayelo ozana ngo po simba pe akenda sunga famille ne pe telema leadership c'est ça ba oya famille bayi ba ka valeur ndeko na bango propriété bayi ba kate so ba monika ka yo kaba meme na musala telema ta place ngoka muke okuta ko zatana faveur par rapport à baninga ye pas nezala kati so meme bongo ngo maltraiter ye amoni zuwa na ye alika ngape na nyoko malokola ye siko pana ko nyoko maboyi comment musalo nyoko la makana ngebi mselanga sans wana nde siko makama so kanga mina mtu moka libanda pile pour la musala ya otemso comme na famille alingi kaka bango aboyi biso bata famille o ba yebite ba pesi faute yango moni capage ba africain soko landiki africain italio tozaka ba africain to poussa makama ko so ba peka na africain ono bake biloko ya mabe o lambi na mbonga mo cher koza goboto mkolango to kabila batalo quartier ni so batalo ba ko sepela merci ton ba ko meke bela malamu te le kumu nebe e baby tika babanga na solo po biloko mabe na malamu na moto so ikotka be pise pesa solo kitoko tika babanga na solo so ki batilo ba kezaki ya ba paya moye ko kabiso te exact ndima ba lekana na pompe na kantini ba chola ka yo me batika na zuwa biloko ba kwa kisolo na moto ke ba meka ba ko kuma be ba ko makosango isole nyonso boboto ne bimisi onga ngambo so za comprendre schéma nga frame banga na solo bakota mtu nyonso te na ndako amona kite toboka na yebiso très bien ame masango ke bana bakamera alata kabia libanda comment on me dit c'est kuna trois bouteilles orasuka kenda comme tokina ko tana parler na sangata mai amoni le kuma ba sikite tokena mona sunda bisika la ala azoli ka kota ko fingelela yo soko yebite na yebe papa ya ko sakana te ndo moni ba jeune bango ba linga kamalamu te yango moni batambo ba kisoko za mutu mabe ndo ko umela bazana raison ana raison limitation tellement boboto soke le kiyo babe umona makambo lilita alo baboto frame kamete za sika kopia ngo confesse pe uti magasin tuna nano était à prince goza mabulu na vitesse uko kufa si yango moni mikolo yo toze linga batu nyonso poza na mutu te mais trier bato ko sana bango pembeni ça le kengi si soko éviter tantôt comportement na solo ba chaque fois et simbité éviter au pire que mbote to sana kanda na iti na éviter pour na bote pesa na mbote pas que nous même biso na kombo na nga et ça makamoko ça facile est-ce que quelqu'un les a lisumuta et ça péché te papa banda na yeba ono na yoka teke
Kapashi na stress. Non na yoka jamais na verrouilla. Si moko zo sala nga mikolo. Kapashi na verrouilla. Oh na yena camarade nanga o poisunga nga ya. Na bimanda kwa manzanza na quartier o sokeza na $20 na kati bachaka 5 adena libano ndire ko magasin. Tama manzanza 5 fongola. Eko magasin boyi ba $20. Oya mbango tutange kwelo kwa na kati. Boma penda premier kadena. Deuxième. Kikat. Boutique ezawa. Nazo petala. Yango papa. Na oyebisa yo ena makamususu verrouillé. Si. Conseil gratuit. Soko za yo moko ole kananzala ya kotonda loko za ma propre mtobeta bisolute. Papa comme soko za na ba camarade ngo mabeta kananzala to bimoki. Tika. Ata biki aleki alati bien ananzala wana. Aliete kutando. Bolanda Na oyebisa yo. Yango moni batu mingi basa ko bazwa. Kote so bakenda ba. Uruba betata sanga malamu ndenge azoba otongi kaka. Muta otongi pe azangatina. Poni za bongo. Zuwa. OK. Na tango mutu wana zalaka nango te, tanto zaka pire bango. OK, tanga za bendani. Ba beta masolo. Na buzo bana po lelo so mutu ko tala yo. Yo ko kipete. Yana mutu mususu. Aso kengela kaka. Oye ko tale admiselo biloko bolia. Ndeko zo kata liquide yo so ba tinzo kande caméra ya mutu. Yes, ça merci na ke. OK, malamu ke tu pena nzila. On a zokoso kuna sepela batu balela nga boye. Tango Olivier. Ande lokoso boye. Ali bele boye. Caméra mutu. Non, yebisa yo capable. Mémoriser. Juro ko le kato kabele $100. Atikali karaka atikana caméra pour ba dénigrer yo. Tellement mon avancement na yo ne ayeso bala na te. Yeba contacter lokola diplômé intellectuel, graduat, licencié et roupé. Yo netité papa et kangi comment on peut se faire na personne le coup ya yoki akokoka wana te ndumwe kweya akoka gloire wana te le koso ali ba français te na bomba ye ebi français te d'abord ya ke ndemoni na tele kabilo na zwakango papa na tembe na zwakango atika ni image ba 1900 ya kala pone biso verrouillé amen on est so ndelo soke sal micro songo se yuma kendo sele yo mana kuta désert c'est là mu pepelinge ba e banda poso ko nyacho l'équipe en pato éviter mu pepa ko beno nzela ato batemi pembeni ba kanzo ko ke musika ke bo kendo sele yo mana désert RPO eza ba ko timba to tambo trajet mulai ba trasa makolo chamwa le kaki ba funinga na bato utambola ki wapi zelo tiki mu pepe ya kitenzele mo e monani bakangi yo ke ba ikolonga zela ka mu pepe zela désert atana za yo ko doubler verrouillé. Oh mon événement doublé. Non, il biso ba chez. Yango papa. Keba na mukili. Non, peut ce conseil gratuit. Merci papa. Tito zala. Si. Zela le ranzambe koka. OK. Nanu na teme ko zangonga nzambe. Keba na bobo tene ko traire yo liboso batrikola en. Ko bote za ko za millionnaire te. Ka batrikola taka malamu ko memelo ngambo. Moi ba tetika ko memelo ngambo mutu msako le kona ba million mendenga mona ko yemotema pasi. Papa yebi ba finga oyo bonsi plateau communal eza la tana likambo ta mususu to comme eza ta likambo ya zuwa kibowela ne mobali côté to wela no mobali ti to zeno quartier moko na likana nga pe na ebiote tanto kutu yoni mto senga nga po mona nga na yebana o senga nga dipa na pe na pesa mais siko to pesa nga moto kende komila nga bona sala yoni nini mukidi akobota dossier 1 de yomoni batu misuba comment ko samba na makambo ya batu comme ça dit présent azote ndoko ki disolo na refrain ya zu ya kimi gnisa ki nde ngai kapash koyebana ngamu kontaka batu na matoite OK nazo bisa yo okomi sujet ya ba journaliste ba musicien ba pasteur ba vedette ba nan ba o yusto yebi wana si je kako ozana moi 5 batala ka landaka kanga matui comment on quoi joro na terra raté balle mais bazo olé na supporter bo wolo linga coach abimisinga jamais coach abimisinga te abimisinga te non de bo wolo pona rupe match coach abimisinga te match be ko si la 0-0 boké na faute boko na bachanga titulaire au moins pena che très bien peut-être monsieur ko sekaka wana bo sekena suko ko on va changer langage Keba ba changera ko koza kabiyoka yokate na période toza okobela tension keba pena ba omsu na so ba mikolo yo ba prophète yo ya ko bambela batu makambo ba ko dérouter projet bien objectif mo tema ezala yo keba na likambo zolo ba non moni clair na ngote ba coach le professeur na katikati pour pesa mo raison ozonga na mawa ça
je te dis vrai. Mutuaza oye aza. Mutuaza oye akanisaka zala. Si. Okoza na zéro osali makama minene. Lelo batu bakena ba mboka minene na ba poto esimbi même na bangola. Déjà parti là awa qui ça c'est yina eza te kazanga ki famille bien. Na yina qui ça c'est ba tout temps trop quoi emate simbate. Oui. Eme kuta libaya fait rouper. Tant makena payer 30 bin bomoni mabe mais quoi boucher kutena ema fait ka et kangama. Comment ça na mboka pembe na komi kotinda pe komi bien par rapport ndenga zala ki azena musa kutu na grade kitoko mais zala kité. Ya moni mingi bakena ba poto makolo famille te. Akenda ki ndiki ndia koma. Objectif à monter section na longwe mboko te na mona clarté. Et kota pe ke simba. Musu pas za attaquer wapi ko bongani na ko. Na Congo ebele. Challenger. Oui. Voilà biso. Babaze. Ah, to bandango to sakuna. Ngata qui ça te roule moto na suka. Somo. Est-ce que moi n'ai pas vendre la scène à ta papa ya pona. Somo. Vendre la scène au Congo. Somo. Ozawa. Pour que ne fête ma bumoto. Ya rotonda. Beau ça te c'est lui. T'as ce côté na fête tabac. Kunga te mutalia ka benanda. Somo. Attends bakaboli biloko te secrétaire tu suba sikana ba mais satan. Fête faux fête. Il y a déjà na caméra téléphone. Oh regardez-moi ça, c'est mignon. Aïe à Coton, aïe Colia, aïe à mon abama. Maman, ebele. Mais biso ba oyo. Ah. Bimbe za tata mari. Meta maboko comme. Ba faux fête ba kokwe le kyo yo. Ba fête na bazonga répéter. Bazon eh. Ta ko tara muke. Somo. Na mettre kufa. Oh biloko en fait rolero ya rolala minute. Moni biloko so beba. Biloko ko beba. So ko liango mingi. Moi je sommes ngani. So bangba to ka biloko. Ko to ka oya nini te. Na moni lero to mi 0 c'est déjà périmé. Et c'est baby. Mais va tendre en retour. Atini banga ba toka ko ko ba ke na manka. Ye moko mbua. Te mona bango. Boko to yebi ba jetu. Somo. Ni ko le kate. Modan. Et puis musu so comment? Boye na ya toki makoma dulu ayo. Musu ko ko so. Pesa musunyo na mona ke ngote. Ba courage en tout cas pour ça. Et puis que bino boleke na to senga mbongo nzela. Maman, ba leke na to senga mbongo. Ebele. Ba na courage. Ya ko sarate. Na check attention te. Mais qui ça mon. Oh, c'est bien. Ah, ozo na oyo. Oh, esa ka kuna. Faites zana ba to kende ba lukotoka. Kaka kocha manka. Ebele. Te mané kita. Si. Vie. Vraiment. Eza pete eza kaka. Yo moko nde misine zo mona nini. C'est ça. Capage koko tamba ba tuté. Nini. Ya ya. Affiliation na makamu na epo ndimela epo bokanga batu musu mabe pamba. Belé. Ke bana batu wana na moni bango. Abandi ko beto maselo ko financer a kota ranki. Azo luka peyo. Anga longola yo bima. Aina nko trier yo. Mais abimisela batu misusu oyina bango. Po yatika la titulaire. Yo boza na manka. Merci. Yo moni keba. Comment je kota na maranki na makambo talinga. Yaka senga kende. Omoni etala bo. Atoni nga DFC yo. So za souplete Hollandi échec. Belé bakangisa binemi bongo. Bisola moninga. Très bien. Mususu na système ya kokotsa rando. Afingi okuna fort. Kuna pesa akendaki. Yango déjà ça risque double G. So yetanga biki kolanda bango te ba fingi fort. Or aki apoti okuna. Aya ko zwa sko intention. Apoti okuna. Babi okuna to reverser yo pana. Akimi déjà emba. Premier. Moni bango apoti so bango kuna. Après Nze biso ba G. Ebele. Nze biso ba technique. Voilà vie. Papa Nzamba mona. Android makambo be ko Android. Nazo fungolo ba schéma. Ya ça. Abi ba Android. Version 2020. Open and doki. Vitesse ya bisio ya pété. Kilelo. Ozo kota na ba rando na ba tu so tuna. Nika mango ezani. Apoko ko sutuka. Trop tard. Oloni da mabe bon pe ba timbeli ke komi da rando. Mutachemna na potopoto pe oye kama. Mutango pe net côté kuna zo sola côté zo sola. C'est ça. Wapi a gagné. Tu na libulu. Donc il faut ça l'attention. Oh. Keba na bato na ba seulement pamboli. To mina GDG soigné. C'est ça. Muto ayeba na liboso batasa kwa musicien. Musicien ta soni na moi ça na problème. So ngo kangane photo fungola ka mino kwa za makamala. Malamu. To ndena mutema ranki na nda. Ndaku. Musicien ta mukina 5 la zana nsala zo bai. Fena to kanga photo mona ka. Côté Okende, aïe, malamu, c'est ça. Peso ba périmètre carré. Donc il vit capable
Papa. Na fandi nga mona beti calcul. Au juste to surtout les gambo yo lobe yo. Ezo sambu sa batu. Na batu minene bakota na jeu wana. Batu minene, on pena muta quelqu'un. Bako ça peut droit pays boulant, mais écoutez na jeu wana. Vite sa koti. Ba ko ça na ba président de la République la jeu. Barando moko ko na ngwaza wana. Mais tous les côtés azanete. Comment il va s'en sortir bino ranking? C'est ça. Maman, naoba no makambo. Papa nzamba mona yo évoluer. Et que de fanda pa ba to ko ndima te ke ya ko zana ngote. Mais koti. Parce que nana sali boy bango. De moni sala attention. Période et papa. Kenge na ba périmètre verrouillé. To mina GDG pour faire ta calcul. Ko bonga ya batu e ko tikala ko zala jamais le col ya léopard pe. Mangeti léopard za solitaire. Ndeni papa. Ko bonga muto ko za kwa léopard te. Léopard aliaka yemo ko soka zuita la linza na muto ko pesa zati. Ko bonga ba tu fesa kwa ba fourmi. Fourmi yemo ko akoka ko mema papa ndinditi na ndaku te. Ata bota te fasenga bana batata masi bana ba mamaliki bana quartier bazanda ko moko. Elle ba ko bima pesa ko ma pepele. OK. C'est des choses complètement yango. Technologie faut en abattre belé. Lipamboli côté yo yebité. C'est ça. Idée mutu musa ko tindikela yo tango kepe epesi ori moko za ine idango teme makoki ko mata ezalaki. Ebele. Yo moni zala mutabatu. Amen. So bando ko tsa barankin ko na bato za lipamboli wapi. So keba na bato ba ya kazo ko la trier bato ba pousse pembe ina. So ba yiko boya ba monter ba za bato. Parce que juste à pousser pembe na likambu. Nini. Aye 3 jours 4 jours il mo tina na pende pa na ngezani. Si. Checker sans que yebisai. Na koma. So bon so là, t'as qu'à quoi ordinateur. CV. Scanner. Razani. So il roba le bit. Yete. Ciao. Ça me gars répondre. Disqualification. Ende au soutien les gars. Match commis demi-finale, ils ont ça na ba poule. Na on peut ça schéma vie. Ça là attention. So moi to checker côté. Kanga na positif au moins na zana normal. Si. Ako rupe na chic. Mais na makamusa bitinda pona ko favoriser makamna yo za vitesse. Chai. Côté tinda aza show. Musu sai o na côté chic mpona boy ba ko yude. Zala. O moni éviter. Si. Ordinateur na fait maintenant éviter. Ba disqualification ba te belé ba zanga ko koma na romper likola batuana. Capable papa nzamba bambola yo penza. Okoye bate nani. Émission ko fungola ba te belé. Na so peso ba périmètre. Yo moni keba na technologie Android ya mikolo. E ba to mabe wana. Si. Ba très avancé. Vu quand yo lobi version 2020 plus. Okomele mbondo mais ye. Akoya po sambeli. Possible ko mususu ngo pesa to mususu. Opesier. Obio pena mutu nanga ya yeyo. Jongande wa azo seka pembeni jida. Asa zibiza koteka. Ya ko sakana te yeyo bozwaye. Ça la très attention. Mukili. To ko misuka te to zame kengela. C'est ça. To eba to ko longwa mais to zame nzela nini? C'est ça. Verrouiller. Tant ça go verrouiller. Mondo ozo mona kapashi nazo zongela. Papa. Totondi na l'église, totondi misa koma nzambe na monoko, na mitema te. Tezate, na mitema ezate. Baza tala! Ibele, maboki. Konyokwa mana yo anzelo zokene, musu sazo tala na yo bien. Ape na makoki koleka yo, akwe po bataka pache, zwata oyo. Mais tanga kika afandi mo boy. Eloko Android yona mabi. Ezo eye. Mathieu sa motif. Okama nano mona te mutalaki yo boseke. Ebele papa. Akome lo kanda moko sa motif. Ngando. Omituna me yobe yete ye ayinyomba la moko parce que nini sali ayina mazoki ni sasi via bien. OK, Android. Putain ça 2020. Na so bano makamonique capable. Omoni te papa te me comment vena nzamba zo sunga. Ko koma na pesa zo koma. Eza na ko baneti eza appui ya effort ya batute. Webini mbamba courage na yo. Si. Ndezo komiso toujours akoma. Na bité que ba to appui ba té. Mais na modèle ya appui. Faut peut-être atteindre 9. Tu sais comme kana 5 eza po wa leader. Challenger. Mais so katana kala. To yebi. Siko comment? C'est ça. Mbamba na ekaka. Ole boso boma. Tunangani. Nini papa?
wande chauffeur atembe kame se beba na ngokala lokolo biko bongisa makasi ka mukeko kichoka gizi OK wananga mais kanonde ele mapete moko mapete mais eke kana o ba ole kana ba ole kona vitesse ba sentir que aoya ba ko mapena suka akomi to yeba ki akoma amba tomba ba bateka a chauffeur mécanicien chauffeur mécanicien ba c'est sur la grade oui pour le tini c'est que apenda leader pour na ko sunga me fallait pas comme mais tu as commis ebi métier wananga ayebi métier na yi to ayebi banzela na ya ta ba idée akoma to koma petit akoma a mérité na biso ba vérité yo moni sana bonheur muso ki nozongo ya suka oya bato bakanisi mabe basala okala yo bambelo bombi mbamoko boum et sukisiye tiye simbi don non ma na biso ba schéma yango pela papa na ndimi vrai capage papa na 2020 tout est comme modernisé toi na l'air téléphone à kala ngringrité téléphone bitumba basoda kalizaki ba obunda moko zeka mukuma bi téléphone so ko danger ba bengi na enfant lelo téléphone ba obunda gera zo tirer mais zo solana mutu baza Android mati lelo so tali monde ba kuwa ba wapi satellite kende kala nzamba pimela ki batu ba mona lola o basala ka basala bango basangana ekoyaka lelo so to komina mapata to moni ba planète Mars ma santé komina Apollo 20 to moni nzambe non na sera kala pekisa pona nini so na quelqu'un de fungola ngo base jour mususu ba périmètre carré comment kalabaza ko tuna idea ko sala ka ba mata malgré tout ba ko mata ma pekisaka ba koya échanger bango lelo to si ba initiative ko sa ba fise to kota mapata partout découvrir to mona ko muki jamais comment na kala pekisaka c'est ça le fait to tambo to ngombe maison mona na ka te nini bana batama sima yeba mukili avion pe côté de mona ka yebi ko ya mukili biya ya te idée tout aussi na mukili ya libande pesite ka avion clément et dandek tous les scans de ka saka na ba aigle tala ba onde ba vesala ka tout imagination comment est-ce que toza awa yo tiki mukili okokite ozo senga lola nokimi nzote ezana awa so zo comprendre technique c'est ça zonga yako za cours a oeba c'est ok na y c'est ça parce que ba technique pété balinga y ba ebi abc tout et ko ya oui mais osawa yemba lola na oteka galette na coin on dit mi masaka copine ya galette avant que l'église ça def na bato o ba pese moi 1000 francs na ke pesa nango offrande pour na teka ki seigneur mabonza yango c'est ça yo rien tout rien alléluia séminaire campagne tout jeune na kati intercession olobi malongi tout la ki sa komba na bitindi quand même à église oui epela ekopela en dehors ya wana après nini ezana sima oyo bombi kolom kila pesa siko mapamboli kapasha na so bono par amour atanzamba ina ndoto atanzamba leki banganga na banganga so abiko bonga so ko bonga ngo zola ndona mutu so écoute na ndoto lamuki na 5 okuti liboki mbongo na mbe okimango okubenga bato eza tanta bombe mutu wape na so bono makamu so loko moko o nzamba si on comprendre nga o comprendre siko sala ta métier wa to monike abimaki comme ça nzambe soit lik sabatu na nzela wana ba peso lipamboli ba so balingi ngote ba bonga kambala moko be église etondi na Congo plus de 300 000 églises balabana moko kwanti ko kuta tamsu 12 églises olie basangana basata de ko prier oui ko wela banani oui est-ce que na ba prier na moto sala ka mingi ba séminaire ko tsaka makileli baninga bazo za pongité lundi est-ce que tozo tamana na fa normal rien Dédé, est-ce que vous avez un coffre pour le 100 francs? Jamais. Kofinga ba pain l'air nyon so ba le kabino kana mbo bo sembela ndenge nini témoignage na bino mabe. C'est ça. Vous comprendre nga. Oui. Vous en attend. So c'est okanga. Wa pa ba kesenga so ba pain. Merci. Ko contre bango comment? C'est ça. Témoignage na o manka. Pen oningite. Ba mona ko point to point. Kaka boy. Ko defa ma pande ko defa. Kodef na kodef obongisa kama balera kodef mama filo seigneur osimba imotema na yo moni mbongo ndo kodef sanga mwana nzambe commande ne ko mata na prophétie c'est ça to mona to selango oui moko def sanga nakoko futa tena na wipe mama na ke manga no chona prier mama Nicolo fo ngwana baki ko mana débat sans moi dala vraiment en tout cas nazo bano makambo nanu so yo kinga capaz tozo chabiso moko mababe ya kosaka na te tokosa kotamwa na kombo bato c'est ça après ya kanganga wa kanganga ninga ngate
oyo kingandi oyo boye kapash ndengo zawana ndengo zobeta makopi na muke ce kana famille kamoka eselemi ezela boye na bona bamba kaka yo namona tiko somi tuna est-ce que moi ko pousse ne comme ngambo c'est ça nde yango problème vraiment ba omoni batu ba bonga place ba koleli ba manka c'est ça o ba ko mituna est-ce que ko to zoe comme le biso ngambu ba tango pe bazo pese faute aida ka bango ler news tonga pourquoi atuna bino boko sala nini mana to ko a memo a ba sundore charge kombo ya lokole koma kilo ba pesa ngo respect ba ko tambola nango logo malika muke yana ngati non c'est le hotel ya kupesa ya kupesa mais yo ba be musomo ah non mami sala hotel ya kuyo nde baba kutu ya soka moninga na kopo ko linga silika ya ko silika ko sala ngoti so papa linga boye ya so moninga ko boya papa linga ba kopo hotel biso to ba to kopo hotel mais bengo melise masanga champion wa ya boya te aboya te tina gene papa ngaka gene na gene ko mela tokena nganda weza ka kota zero papa bika ko bunga te na so bana makamba mike toke masala kopi na ko foka te bas oyebi ba ko lukanga oso na sali na silisi komba faminga ngala suka bino bote kongo mankamoko bo pesi bato ko kosa ka valer po bato bona leki na news ese bisayo mona papa na news bon ba liba lo kum kaka ke soka yona bozo sombele ya kubanga asu na loko temele kwa kombe kenda ka sang bozo banga oh mwana général yena ni yo c'est qui yo ma peut rappeler na courage oui c'était nous ka papa était o melagani oka ata kuchoka nga o tefo o wana mbosumba bo pesa iko oh non la titre ka eza kwa kusenga français mtoto ko keloma oh ngo vraiment il a fait somo senga na lingala benga no melimu o yanga fene biso na je bisa yo mais senga na français surtout moi bana mike so moi mike ko senga na français asa privilège visa ko zonga na mbongo ko likamtake musana to azana 9 ans monsieur babou la famille est oui ça va difficulté à vie ça va mort subite ça va parents oh mon azaki intellectuel ça va continuer ka sanga université ya rozwa il m'a colonisé on me sera merci il a signé merci mais bana lingana ata sengi mokako te mwana makangu na mboka ko zo tamba na kwanga ba kote kaya kimongo tamba na kwanga ko so mbote moko mama mais tamba na linzanza miliki ata lokota saka munda maka de retour somo tu es déjà est-ce que ça arrivé pour me dire que linzanza miliki ça va signer franc ya français de fiance na c'est so capable de la lobby vraiment Nzambe apambola ndeko nanga place boza partout tozo zonga pena beta cité technologie française ça bon place aux ali ça l'attention soko zo mata nazo ba ko mata na copy tout kingela ba périmètre amen na beta no somo no sexa yo nga beta tout kapash na bakisa na komo futela nga su côté cité ba to ba zebeliti si biloko ba tika na nzungu te na ko sabana na manka na ko bokola nde ba paya o ngana ko bima manka soki na kufi ba choli bana na nga ebele il faut que ndo fute na côté avant na no zo tikia pamba po ya pana nga il faut avion ça déjà que mbongo ana ko sa fufuna o ko sa fufuna yo na dumi somo et puis ndaku nanga na ntele bato beba ke nazaka kuna po leki musika bayaka te zelo so tuna bato et pas ya kuna kita kaka so ko so ya faut tellement na nzela on dirait mutu moko meli pema o senga kite ba payo fanda kwa mitan somo comme ça ton roya susu na zate olapa po kotambola e komi trop bozo mona kende ko na zo vivre na mankaza na charge bani bozo kende ka mais bozo kende kapashi na so beloko pe par amour ko zanga ngo pe ata trobaka et comme trop fainéantisme et puis sur remarquer mikolo bato bazo tala bato za suba ndekoti ba camarade bozaka na quartier bozaka na ngaba bolongwa oyebi penza yo kemeno na matete na calculer schéma okama kabwe aye et comment wa autant hôtel na wa bote oh to futra na hôtel so basus et porte monnaie et comme une famille azeli wenze makasi azeli ticket azeli à côté d'exigence à côté de faut pas ala na on aka mardi et comme peu famille si tu sois bika ko kanga suki nda monne nda nda so comprendre ya papa ako monne la bi na parce que le kanga suki bien monne kende exacté
eko koma ya liboso na ndako ba leki no tuona mikeo ye mtakanga yana bango abaluka sima tani kuna to kataka kuna chela bango yende mokaboli yende nazo bana ba vérité papa okosite difficulté oye comme si ba android ya ba makambo ba dozumi ele mozo mngoro ko mais oji c'est muto afandela ni moi je sais pas so bare na bobote makama nzambe prier linga baninga nengo linga ngaya triage c'est ça bolingo nga triage que ba danger capable soko le kan université à coup dire bando banche faisant 6e sens et belé on a 6e sens tout ça liba yebi na koma bon tellement les cas au tellement makabo yena no koti to tellement na musika boy au résoudre le problème audio ba sala ki ça va yiba papa temba na koma bon ah na moni boyna bobo ça atimbeli ndeni et comment faisait mort na bisa poati la poatité yemoko 6e sens et belé ya moni loko na faisait la et belé soko zaki yango wa mokufi mooi très bien faut la leader pena o soko ye mi se so sala changement de fréquence biro fo mutu si mutu mono boy munene muke mulai mukuse mafu mais soko côté ngata mutu abungi biro mokele ki di appartement na mulai makasi wa mutu msoto on ta saka mutu boy azanati aza côté le bitan yebu innovation mosusu yepa lingi boy mais na likambo lo bien ndepesi po wa mais ça ndengeni c'est ça la vie nazo pesa la périmètre capable pour ça mécanicien kende lo wana bato ba fina bato kana ida ko bimisa kwanga na fufu bazo faire reculer yo koli avec bima fo utana ba idée nde bimisa ka mbongo après que biloko tongi nzoto bato ba ko wela ko luka fufu ça ba luka ba idée ko bimisa ba mbongo nde ba ko tambola na banda ko ba to ko fana ba bimina tongo surtout so pese ka tika mo fufu na boka surtout pese ka lamba akito ka fufu mo ne sebele apusi konji esili na so masu ma dite na so ka semaine zoya pas mon fufu na bokali combien hein on va permettre na lobby bino batu wana nde bozo cha vi kaka boche bande ko na bino singa na kingo ataza na poto banyoko apesa ko apesa kate c'est ça bandi ma apete to ki ne musela muso akomi danger ba maladie ba lobby ya so na ndele makamuke komi le ko l'accident po bozo tonga ke awe na ndenge ba bozo pisa la bino ne fils ke beaucoup mama batango pesa so sali 4 zo pesa te baza à l'aise mais kaka ko pesa mukolo moko ndeko pota tindika code le qui demande tindi code ba moneli et comme chaque tout toi qui bimisa makamne ka malade yaya e kingo yaya e lokolo yaya ndenge moni boy akutu boy siko apesi soka bika ezate mututu na baba yene mabe yaya moko na biso abonga même OK mutapota zo bimisa kuno ko bimisa ko père osungi payer na lobaka ba o résoudre pas ça la kata éduquer et comme pendeli ka moko kokito comme na suka nde ba intervention na loko moko lokwa kolia ba 50 ba 20 ba 20 ba senga muto sengo $30 na western to boy te za bien akopesa ye sans ye sans natango ya osala nango nini or mabela kongo za fertile na kopi tu capable na poto ko mbongo po baluka iza passe mais awa fertile ko bandana $50 obalusa bon ba maman batambola na bana na mikongo bibali bakima batexa bitabe auti kinga saniti zando makolo soko mati transport a double ba client mateka exact fois $10 makolo yo azole ça fait famille na mwana na mkongo aikenda katia teki ya $10 et puis soko talie 6 moments na soko la pa ke classe na fona pa telema siko est-ce que nzamba lingi yo koleka bango c'est ça est-ce que ba maman batambusaka ba manyoko ba garçon batambusaka ba ni na ba to betaka ina mama na opeso conseil ko zwaka par na yo troko za libanda ya batu yonde mutu musu bango batu musu so ina va na calculer batu nyoso ndi bazwaka mbongo na ndenge ezalaka na talinga bité seigneur pesanga mayela ko bomba difona zo amen sinote nazaka kwa bango est-ce que avantage nanga c'est ça priorité ko leka baninga jamais et loko bato ki sasa ba baraté so ki aide outil poto so ki seye fête ake kongola ba camarade ba kena ba tanga ko sala sala sila le yaya c'est comme pai ye koto yo azoli ka bazemi pour que ne komba yaya achezemi yaya o kutu muto azana na mbongo azoli ka mbongo na pasi azoli ka autia na calcul côté kuto ko bota bana 20 basi ba mo charge na l'état ya ndimia doser yo zawa soko zata na moko mami balo ko yo komi ngoti ba 4 5 mo zana mo sate ko tela kabato ana lobi bena tumoli makambo mitali bango ba otonga ngande ko to amafu na lobi ye jawo ya to ça tu vois somo te papa oumela en tout cas merci d'avoir obatali biso papa ba salutation ko nzamba mbona yo vraiment bambote belé la pesi mikolo penozo sepesa motema nanga c'est vrai ya ko sakala te ba pesa ba pasta te pasta oumela te pasta e baneno na nga moko na otema c'est vrai
ya on est sûr que nous ba calcul base avancé ebele so quand ça on fout on fout ma Ba musika. te assez na bité que critique té na bika kate ngana ko tiro pesa mutu fout na mutu atambola na ko nyonga ma c'est ça jamais eza vie ambisque bité comme la biso to ebité capable te ba pesa ka muyibi faut pour yibi ba démarche abanda ki pour que ndikoma muyibi ozalaki yo fingi fi wana chen en démarche abanda ki na voie normale pour bopia ibopiaki c'est ça tango akomiti andi bopesa faute na pesa ko tonga nzoto na musa na yebi pe bombe lipa tala na lobanda ngama seki me bokeba c'est ça koto kola tekeba capable kotala ko banda unde ba che peinture kota na kachuma ba difficulté à vivre ya ko sakana te ndoko pikwa na mona ki makote on est ici na ma campagne kota na kati kumona makamba zomona nzunga me afufu ndire na kinkole somo mais ndako na ma campagne mais me afufu zo koto ndire na kinkole c'est ça zo peso ba périmètre ya ko sakana te ngamo na fena tenga bitin makambo baby sakana vie et beba mais so ba tilinga bien nous bo sakana vie on ti mutaliki na voiture zo na quand ti kana kata carburant 3 litres ya usakana te kutambula banyungu koma ke magasin te kwa kosila ebele kisasa namona ngamona mutu na mbuteshe zo kwa kende ba pusa na chapa yo kambuteshe sala lesi bono zo lela bakamye kufa ke ndia fe mama biso nyoso kamye kizako kolokota babulonze la njo koma mécanicien namona docteur akoma kolia mutu kadikwa kamye kupo antuka bakamye kizako somo succès mituka risque vraiment kotana na pesi zamba pambola vraiment on a lobino na lobité yango base to la pété investissement mutu tant obi mutu au 2020 donc ça projet na c'est koela te aux ans de départ na mututé sala calcul esengate ya vinzamba chela yo amen soko za manga tela na gua manga amen soko za paipai tela na gua pa paipai lipela biso tu ba fruit même mutu na saison na ye et ce pelima il dit différent siko na kotoza vraiment yango na base vraiment merci papa nzamba pambola bambote na kanisi boyebi ouais William Anono Wumela papa na 14 gosses Prince Murula Wumela na pesi mbote lisusu na Chérie Blandine gros bisous na pesi mbote lisusu na Kangen Water na kanti Kangen Water mai moko euti Japon base na ibisi bino mai moko na bi ya tembe so na bi ya tembe deux sorties mais ils en a 7 différents gwa mai yoka mai soko meliango ba corona ozata kuna te ko bigisa complet soko Yolande za yimo na représente qui sont RDC na Londres mama Kadi madame Kadi numéro to cheli bino ka voilà grâce chela numéro wana ka pembe ka pasteur cheli numéro wana boboenga yango za plus 44 74 ti suka boyebi de bolanda de benga na yo zala les na ebisi yo komona makambo devoir mabia ba congolais soka zo bela ndinga kiska somba ya desa ya na 300 mati soka yinire somba kaka somba mako somba e komelanga somba na bela maladi mamali bonga yo tongo na mitino na seni la mie kaka ndi mumao e bo yo e da somba komika ça biochimie somba biochimie c'est biochimie mama ko bange zangande boy ndako non c'est pobonga na mona makamna ngayo ka sanga mais là 5 secondes na mo pona ça qui d'attaque il faut des comme okufa comme poison en tout cas vivant mais tant on est allé bandé na boy oh c'est on a ça 300 la semaine ali sukala mako ko ezana vaccin na malo botala mboko yo som tazole nga zo ya kisha shengsa yo ka samba ni ka samba tetra ma ka pego demi fo yo ka do li prendre ni samba tetra na mi yebi o zamboka camouflage so ça le calcul te ko samba vraiment nzamba pambola to le lève tout fort et puis yango mikolo pe mamala nous donc ça biso capable ba koko nyoso ba kufa to tongola ndenge nini c'est ça quand les agues bidika muto so beta match boya ka ba chona makolo c'est ça maman na za maladie te nzo zo bombo po kirdo c'est ça on va nous quand lelo ba koko nyoso basila famille na kopesa ko tongola moka meke kuna bi memi chopo nyoso na si dikola ko kumisa na sala kisa makasa lo to amela soki mbete wana capable kisa bololo ba chaba nzete amela nyoso ba bazaka soda akenda banda kota toilette atika nyoso mi chopo bima nyoso kaka akokema na kokema kwa kapage akufa akokema bani ngazu kufana corona kwa penda ati
En tout cas, c'est qui na le but apôtre bizali kamba mawa. Au moins matanga nyo surtout asigele lisaka soki umi bando seka ba faute moneke matanga. C'est ça, matanga. Yango wana ko. Alors to beti nini ko? Ingeza nini? En tout cas, nzamba pambola. Na suki wana botika malamu vraiment. Merci à tous. Na bo sanité. Fan club nyonso ya kiba docteur. Bambote belé na Lubumbashi base. Bato benga kinga na Kisangani bolibo zola na Kapa TV na ba Tanzanie wapi. Vraiment bambote yango na comme si pas caché ba kina pesa mbote bambote yango. Vraiment boza et belé bolandaka. La voyage Jésus qui to tambola toya. Vraiment et le bino mandi se passe ta unga tala mukile za mukese ko kokeza. Somo. Soko moi na ndako mutazola manganga mingi ezataka lingi musumité. Botu na kateko linga nge pona nini. Ça quoi contrefacteur. Contrefacteur et pini. Yango na musuni botu asoka boboya so mukile lingi mi. Là le kimoninga ngainga. Obali matembe moi oyoka. Zoaje. On dit trop hein tala bino. Na ko défendre nous na kate comme ennemi jiri. C'est ça. Moi ça kana vie. Yo ça na tala. Merci en tout cas. Na pesi pe mbote na ba o nyonso na zoboya te na za reconnaissant. Bon parce que reconnaissant na zo mona ba mbote na bino. Sans oublier Papa Rigo. Plafond. Papa Rigo na ville Wumela na maman vraiment Papa Rigo. Na habité merci à trop pasteur na biso Papa Rigo. Nzamba pambola kima na nzambe za na biso nyonso. Vraiment merci à toi. Vraiment merci Papa Rigo. Merci na William Manoa, merci na Papa Dior, merci na bato nyonso vraiment bazana biso longo. Pona lelo to suki wana. Tozo seka, tozo zo atoli. Tozo kena on bon atoli a pété. Mais ba avantage ebele. Nga vraiment né na zabo na fungwa mutu. Na nite na zonga moko yango wana tozo pesa partout. Bolanda pasteur John partout place à réalité anaye en tout cas eza édificatif. Tozala nango, tolandango ezo édifier biso, ezo sala biso bien. Zamba pambola biso pe mabota na biso. Tokutani na numéro ya sika. Bye. Capage TV. Capage TV.